Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. On est tout mon Seigneur de se révéler. Nous s'enrôler massivement. Mbote balandi communauté ba congolais partout besoin dans le monde entier et ça au shop déjà ne katolo baka mingi to sala la live mais lelo na lingaki mingi te passer message na ndenge ya WhatsApp parce que to dévoiler na biso na ndenge ya Londres mais na kamwe biso ba congolais to na biso na habitude ya moko boye ko finga na WhatsApp ko sala biloko na Facebook na WhatsApp mais lelo awa na zui lettre moni lettre oyo Babi Croydon Council de Comelinga, lettre o ezaka rapona bantaba auto tumbaka. Ezane loko musute. Ezane loko moko pona shop te kaka ntaba. Ezolo bela kaka magambo ntaba. Donc awa balobi the council have investigated complaint regarding goat meat being sold, you know, taking number of retailer. Donc bazo complain kaka magambo muto akesa la complain pona ba ntaba na te kaka aba lobi eza mouton et biso to lobaka eza ntaba bon na ebité et puis awa siko ba lobi na ngai ba produit ngo nazo teka ngo in a highest price donc nga na teka ntaba cher hein entre temps nazo pesa bango produit o eza moins cher
nde yango zanga like ça passe à highest price peut-être na kosa omoni si ah na bala moni place ah where is it again place moni place ah donc solo yango oyo tozo face na communauté donc ngai na bilanga na je bakundi na kolobela te na ndenge na ko expliquer te parce que moni bato base babanda koteka ntaba banda kala ngao nazaki parfois na Afrique banganda eza banda kala bato batekaka ntaba bakenda kotika na ba Belgique biso batumbaka na bandako et biso tosala shop toteka bilo olia normal tokoma pe kosala pe moins ntaba toteka mais ndenge tokoma kosala yango eza moins différent par rapport à bato misusu bakongolais nayebi ke na shop na biso bakongolais boyaka na bino te bino nyonso mbongo bokena mino okotisa na depo bolimbisa so na koloba mabe bokena mino na bantuwe bokena mino na balobo sikona ntaba lisu bokefunda ngai na comprendre bino te lettre eza awa congolais nyonso akoya na shop alinga tanga lettre na otangisa na ngai lettre oyo ezolobaka makambo kaka ya ntaba kaka lobanda lelo toza les deux à partir de lelo il faut na fongola ba porte na ba office ya crowd ba ya kosala vérification na bango et que ça a plus de 6 mois même 12 mois ceux qui va trouver nga guilty na 6 mois ya prison et ça na ba tchamo na sima donc nous avons ba kofuta ngai 20 000 hein na 20 000 livres ya fan na 6 mois ya prison ba tchamo wapi na 6 mois ya prison omoni yango na 6 mois ya prison kaka mpona makambo ya ntaba nde yango eloko tozo face na communauté mpo soki balobi complain veut dire mutu akendaki koloba ndenge nini bayebi ke ntaba ezalaka lamba vous comprenez donc makambo nazo face na communauté yango oyo nde mamba bakongolais yango oyo donc moyen biso to progresser eza te bashop na biso nano yaya boyaka nano te bosombaka te botonga biso na église mabe botonga biso na matanga mabe bokena salo botongi biso mabe bosala bostopaka na bato baya na bashop na biso te tozonyokwama na ndenge osala omoni oyo tozatongo omoni surtout bapapier babile banda na banda kofuta na fandi awa elendi donc mbongo eza te mais sikoyo bozokende kofunda ngai na council oyo ekomi gouvernement anglais faut baya kosala une vérification na shop na ngai bokosala nano mbongo na shop na ngai te sikoyo awa une vérification faut ebanda pour bapesinga ti les 6 les 6 toza les deux lelo les 6 ezaka vendredi ti les 6 eyaka bapapier basengi soki na produit yango te ti les 6 déjà problème ce qu'on a comprendre bino bacongolais te bosanga bopoigni ko bandeko na ngai bolakisa déjà ke bolinga ngai te na accepta yango bolakisa ke bolinga pe koya kosomba biloko na shop na ngai te to accepta yango sikona ntaba pe tozomeka bino pe botekaka na bino bantaba na bapale bokena kotikela bata Belgique bata Paris biso tosala yango na ndenge ya moigere na ndenge na biso tozodébrouiller na biso na pasi nano mais sikoyo oyo bolukala biso nini lokola kokanga tozokanga te tozozala kaka sikoyo il faut mundele akota na shop akoma kosala ba vérification oyo kozwa soki 6 mois soki 12 mois soki combien de temps donc shop ekoma nango ka donc bato akansi wana oyaka air nyonso bakoti babimi mpona ntabaka ya pamba mpo letre oyo ezolobelaka goldmate balobi na ngai donc nazoteka yango at much highest price but giving them cheap product so donc nayebi te eloko oyo epi yanga kanda na ndenge akosakana te nayebi te mikolo oyo bato babenga to bazwa na shop bazoremarke ke nana imera bien te nakoma orépondre bato gère parce que tocomprendre bino te bacongolais bandeko na biso tocomprendre bino te tozocomprendre te problème na biso eza nini pourquoi kokende soki problème ezali oyo akomona ndeko na foka okende na kansi nayebi te soki otindaki email soki omesombaki omemeli bango soki mpe nde nini nazoyeba te nde yango kana nga na explike bacongolais
problème oyo tozo face na communauté na biso de makambo donc biso ba congolais. Bernard Kayumba, président du PANECO, membre de la majorité présidentielle, ne croit plus à la force de Jean-Pierre Bemba suite à ses 10 ans passés en prison et estime qu'il ne sera pas candidat par rapport à ses dossiers en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba ne pèse plus politiquement, sauf que nous nous rendons compte que c'est la communauté internationale qui voudrait utiliser la personne de Jean-Pierre Bemba pour fragiliser la classe politique de notre pays. C'est cela la raison que nous disons non, c'est notre confrère. Et donc il ne sera pas candidat à la présidence. Pourquoi? Parce que il a beaucoup d'antécédents judiciaires. Et vous le savez très bien que la République centrafricaine vient d'ouvrir une cour internationale contre lui. Et donc c'est fini avec la CPI, mais en Centrafrique ça continue. Et donc pour nous, nous disons, il est grand temps qu'il reste en toute quiétude avec sa famille biologique qu'il a beaucoup cherché pendant 10 ans. D'abord, pour le PANECO, nous avons applaudi la libération du leader Jean-Pierre Bemba, parce que c'est quand même un confrère congolais. Nous disons, ça ne va changer rien. Parce que M. Bemba, après avoir vécu 10 ans en prison, et donc le mental, la morale est trop bas. Après avoir été trahi par ses frères avec qui il a créé le parti, qui sont disséminés dans presque plusieurs partis politiques, et aujourd'hui, il est resté seul avec sa famille biologique. Et donc, pour nous, au niveau du PANECO, au niveau de la majorité, sa libération n'a pas d'impact sur la politique dans notre pays. Cet acteur politique reste convaincu qu'à la majorité présidentielle, le seul candidat pour les prochaines élections reste Joseph Kabila Kabange. Le candidat de la majorité présidentielle, c'est Joseph Kabila Kabange. Et donc nous le disons tout haut parce que nous sommes conscients que le pays est menacé. Le pays est appelé à être déstabilisé. Et nous disons, la seule personne, je dis bien actuellement, au sein de notre famille, c'est Joseph Kabila. Lui qui a su pacifier ce pays, lui qui a su unir toute l'armée, les services de sécurité qui lui écoutent. Merci, Welcome TV. Alors, Napesi Bandeko, merci Naba Obabenga Ngai Lobby pour l'encouragement, pour le message on a qui sur les mariages lobby. Alors, Zaki message très édifiant, il fallait continuer à le mais ils en ont découvert surtout sur un lobby na Boutou concernant Ndengeni Nimbo qu'on a au Congo, ils allaient agresser. N'expliquant qui a le bilan en tout cas pasteur, dès qu'on a vendu en Allemagne, en tout cas pasteur, tu as vraiment sali pendant que faire comprendre j'ai vu vraiment que notre pays est agressé. Alors Moutoua a agressé, donc bazala contre été. Alors mais pasteur babloko eza babloko faut la télévision pour partir yo kabalo ballon avant que na moni pendant que oui, eza vraiment nécessaire to partager on a bino pendant moi quelque temps oyo bon na ba message msuna zanango. Alors bomoni bino moko ndenge ndeko wana oyo aleki na télévision à lobby concernant Jean-Pierre Bemba. Tangana lobaka bomona ngo ezala makambo tenit ba avancer. Eza bon, je suis un prophète de l'Éternel. Dans le bail que Jean-Pierre Bemba a se présenté dans l'élection oyo en 2018 oyo. Alors boyoki message qui azali mutu a se présenté. Donc c'est l'état avant dans la famille naé pour na construire vie naé. Alors nalingi na talisa peuple congolais à comprendre que nous sommes le pays est agressé. Le Congo est agressé. Mutu oyo ba agressaka, azali mutu oyo ba kote laka. Même nous sommes ici dans ces pays, si on est en train d'agresser une personne, ata mutu ngaza malfaiteur, quand police a yaka, a panzaka batu, a kote laka mutu bazo agressé. Alors notre pays, le Congo, est agressé par les mercenaires oyo pete ko benga ba terroristes baza ko agresser pays na biso. Quand on agresse un pays, cela veut dire qu'on est en train d'agresser les chefs de l'État. Donc, président Oyo a dirigé Mboka wana, bazo ko agresser yé. Donc, Mouto bazo ko agresser, azali Mouto biso fallait to kote la yé. Tant biso tozo kote la yé te, si ko ba mindele ba agresser, bazo sepela, bazo mona biso lokola ba niama. Alors, na lingina longola peuple congolais na ignorance. Nous sommes les 30 juin. 58 ans déjà, il y a indépendance, Moutoua Koli. Dans 2 ans, ça 60 ans, Kozalaka ignoranté pour na makambo ozomona bazoko ezosala malambo kanabiso. Le pays est agressé. Lorsqu'on agresse une personne, ezali Moutou, tant bazoko agressé ba kote la kamutouana.
pays na biso agressé, il faut biso to côté la mboka na biso et ça que biso to participer na agresseur. Alléluia. C'est très très important bien mais bon on très bien. Et ça message moko eko aider biso et puis eko aider biso pour l'avancement ya Congo. Tous ça a besoin mboka na biso ça la émerger. Mais nous voulons que tangu toza agressé. Si ko biso nous faut toza la unis dans l'unité, toza ensemble, toza en esprit moko ya amour ya bonzambe. Toi basiko toza ensemble, to lingana les uns les autres pour na ba agresser na biso bazala musika na biso. Tango dans le but que tango bazo ko agresser pays. Cela veut dire on est en train d'agresser les chefs de l'État. Mais biso ozomona awa na kati sudna na Europa wa ba combattant tant que le pays est agressé, on est en train de parler, oh le président tue les gens. Ça fait mal. Tant que peuple congolais, nous sommes où? Bazoko agressé biso, bazoko agressé président Labino, Bino bozo susu ko agressé. Alors Olingan koipe aza opposant pekati lelo. Il avait compris ces choses, après ça discours sur inédita loba. Mon comme sur le téléphone abi ménager ba peuple au tessu de peuple modèle ni abi je l'ai rêvé bien dit Olingan koya lobby le président Kabila a besoin de l'amour. Azana a besoin d'amour. Il est agressé. Muto agressaka. Aza muto ba kote la bien aimé. Combien de fois nous voulons parler? Alors moni makambo a Congo ezo sengaka il faut biso kakato le ba passer to lembate. Ndenge to lobby nazo expliquer bino. Tant mboka est agressé, et ça tant biso faut côté la chef de l'État. Et ça tant biso faut côté la mboka na biso parce que nous sommes à titre bazoko agressé biso. Ce qui lelo bazoko agressé mutu na balabala, yo pe mutu na balabala yo côté bani ko agressé mutu wana. Ba mona oza juste été. Nene pe bazo mona quelques congolais baza juste été. Bazoko agressé biso, bazoko ma ba parents na biso, bazoko ma bana na biso, biso pe dozoko agressé mutu bazoko agressé. Et ça la raté. Alors, ce que nous devons faire, quand les agresseurs entrent, nous devons combattre pour les repousser. Tant qu'on va repousser à Ramoutou, cela veut dire que côté libre militaire, pour militaire, côté libre militaire. Donc, commandant suprême, il y a des soldats, c'est notre chef de l'État, il est commandant suprême. Côté libre, tout le monde ensemble pour repousser les mercenaires. Tout le monde ensemble. Les communautés internationales aussi, que nous faut ça l'élection. Oui. Tu sais pas l'élection, tu sais pas la date le 23 décembre bandeko nanga. Si ko date wala tu sais, ba opposant ba komi ko boya sur date wana, ba komi ko luka ba manœuvre, au machine, au nin. Ceux qui te l'ont machine à voter, donc cela veut dire bah repousser sur élection pour n'arrêter sur une année. Et que ben sur la minondo. Pourquoi pas seulement laisser cette machine à voter pour na besoin candidat moko botier. Le coup la paix Jean-Pierre Mbemba il ne sera pas là. Bon, Moïse Katumbi pas aux alatés parce que ça la distraction inutile. Voilà pourquoi Boyebi raison. Babimi c'est que Jean-Pierre Mbemba en prison parce que les jours oyo na États-Unis bayambi Moïse na Félix ba poser bango ba question ba solo li batali babi o baza bana. Ba ko za la poste ya président de la République. Voilà c'est fait que ba sali recours ya ko bimisa Jean-Pierre Mbemba. Mais étant que il met étant que tu as vu que makambu ya Congo ça makambu esprit, il mon pe Jean-Pierre Mbemba esprit au côté là à cause se présenter parce qu'il y a des problèmes dans le lobby. Donc on a besoin que biso nous autour ensemble, même na Jean-Pierre Mbemba. Ce que peut pas les longs zana ba posa bazana bango na besoin que tout ça la dialogue. Donc sur na dialogue pour na ba poste na bango, ba partage na bango. Alors les pays, biso notre lobby que makam tout ezalaka, ezalona ka avantage ya président de la République parce que tant bo ça la dialogue, bo la ka poste ya premier ministre. Alors Jean-Pierre Mbemba pas cause on peut poste à premier ministre wala pe na dialogue bo so bo kende. Bino pe bo rozwango te ba parce que Jean-Pierre Mbemba premier ministre a rediriger Congo, ce peut bo moni aussi mbaté, ale Bruno Chibala comprendre à amener biso une élection au le 23 décembre. Peuple congolais, ouvrons nos yeux. Tout élément debout congolais, tout lamuka. Notre pays est agressé. Tant que le pays est agressé, on agresse les chefs de l'État. Tant que nous agressé les chefs de l'État, il faut tout supporter parce que c'est biblique. Ce que nous supporter, ils allaient contre la volonté de Dieu. Nous avons content la bisoté. Alors la souffrance est qu'on s'empirer pour rien. Nous avons besoin. Il y a souffrance, il y a Congo est diminué. Nous avons besoin de souffrance, il y a Congo est ici là. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous aider les uns les autres. Donc on a besoin d'aider Bino pour tous un esprit, il y a amour bien aimé. To lingana, to yinana te. Ce que tali, mutuni so tu oyo. Aza
mutu ya motema malamu akoyiko il n'a jamais mutu bazoko agressé. Le pays est agressé, bien mais tiens na mutu na bino, bo na mutu na bino, mboka na biso za agressé. Le co les a agressés. Il faut to yoka na tous ala ensemble, tous se sipotaner. Ceux qui ont maman ozola nangai, frère ozola nangai, muta criminel a koti na kati na ndako na yo, abaniko beta yo, abaniko bundisa yo. Mutu alibanda soka ye eloka liboso osala ko kabola. Mutu alibanda ko yate, ye pa banda pe ko continuer ko beta yo. De la même année ce qui se passe dans notre pays. Bazo beta mboka na biso. Biso siko photo telema ensemble na ba konzi ya mboka to ye ba ko bunda pour repousser. Tant que to repousser bango et c'est alors to ko vanda. On n'est pas politicien, pas opposant, pas besoin de vendre la banque sikoyo pour ba solo là, ba partager le sous ba poste au Yarozabo. Alors c'est honteux pour nous le peuple. Le peuple est en train de souffrir à cause de la manque de la connaissance. L'ignorance est bien aimée tue. L'ignorance amène la malédiction sur l'ignorant et sa postérité. Voilà, maintenant nous avons 58 ans, nous sommes ignorants, toujours que nous avons une malédiction parce que nous ne comprenons pas les choses. Moi que ça menacé, moi que ça agressé, moi que ça envahi par des criminels, nous aussi, toujours comme appelé par criminels, toujours qu'on travaille dans envahisseur, pour détruire notre pays. Alors que les Londres, nous devons faire en sorte que Babylone connaît Kende. On est élection. Allons-y dans les élections. Tant que l'élection le 23, est-ce la machine à voter ou pas? Allons-y. Bon, moni partout dans le Mokiliné, nazo fungona fungoni mutuno surtout. Alors nazo lobayango pelisusu. Alors tous les peuples congolais et tous les politiciens parole Nabiso, le président Joseph Kabila Zali candidat pour Boyebiango, il faut maintenant parler au peuple, va comprendre. Makambu ya bomba na lobaye ke zaka malamu te, yango memaka soki bobimisi na suka et memi trouble. Alors étant que pasteur, prophète de l'Éternel, na yi makambu ya, na yebi que président Kabila ko se représenter. Na banda ko zela to comme na ba jouer pour que ebima déjà libela, batu ba yeba ke tolingi ye, etikala ko sala matin na kati na pays. Na ba mboka monsieur sala marate. Bona na ba image na zonga la bino na monike bande ko boko comprendre. See you after this. Thank you. Cet homme a hérité d'un pays exsangue et en morceau en 2001. Cet homme a réunifié, pacifié, réformé le Congo. Cet homme a donné la première constitution et les institutions stables au Congo. Cet homme garantit la démocratie effective au Congo. Plus de 600 partis politiques, 6000 associations et syndicats, 400 radios et télévisions, 2000 titres de journaux dans une expression libre. Cet homme a construit et réhabilité plus de 15 000 km² de routes, Congo Airways, Transco, SNCC, GCAMIN, Bâtiments intelligents, Pomposo et bien d'autres. Cet homme a permis au privé de construire partout au Congo des villas, des immeubles, des entreprises grâce à la stabilité. Cet homme a recruté, formé, équipé les FARDC et la police de la RDC pour la protection des Congolais et leurs biens. 10e armée d'Afrique, Joseph Kabila. Est nécessaire pour le Congo et les Congolais. Move it, move, twist, twist, twist it, twist, twist it, twist, twist it, twist, twist it, twist. I can hear you 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, twist. Guard. Contact. Stop. Watch. I'm the one who's talking. I'm the one only, please. Contact. Okay, go. Watch. Move, look, counter-attack, turn. I've been doing wrestling for 28 years now in Congo. And they used to call me in Congo Lion King because I was my country wrestling champion. So wrestling is not like in England. There is only few people like wrestling. But in Congo, it's like a national sport. Back, back. This, okay. Properly. Look up. Leave, like me. Watch me. You see me? Okay, you ready? Go! So this is the kind of the fight I was telling you. This is me. This is my fight. I'm fighting two people.
But then people, because they have the voodoo, they trust they could beat me. Voodoo star, they use the voodoo. I mean, if you are not that really strong in spirit, you're gone. Must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey. So this is like a champion. So he has like a voodoo staff. When he's fighting, so you can't even catch him. I went there to beat one of their best voodoo men. They're scared, but they know I'm a pro wrestler. So we went there, we fought them, we beat them. That was not easy. In November, we have a big fight in Africa. We're bringing wrestlers from England, some wrestlers from America to fight voodoo fighters. We have a sponsor from Congo, a brewery company and a phone company. I mean, it's not easy fighting a voodoo guy, a voodoo fighter, because what is going on there inside, you never know. So that's why we're bringing the cream of the cream, the best wrestlers.